nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Kolala kolamuka ezali bongo habitude tende talatina na ABC tolobaka Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bisika biso ezwami bino boloba ete Yesu Jésus Christ qui est le number 1. Pambate soki lelo penza tomoni tongo mwalelo ezali ngolu na ye pe akuti singali susu na kabuya l'homme puissant po ete to sala mosala oyo bobo mesano tika ete to tondo ye nzambe azali malamo. Botondi mingi na bandeko na ngola Innocence Bolipotiolo Pembo Masoda Makasi CPI, la reine Olga Lompinga, femme puissante et la femme capable. Namo Kitanyo Florence Matondo Mido, Pe Mama Botoli Pauline. Merci Nabino Nyoso Penza pour la Bambela Wabino, Pe Bozali Penza Kotelema, Pe Kosala Mosala Mwabino, Longonia ba femme capable, la reine Olga Lompinga. Bandeko longonya na yo Arthur Ndomba se pambate otiki océan de la presse était tika penza nzambe abatela yo Arthur Ndomba se mobile oyo alobaka bien asololaka malamu bandeko na lakaki na bino ete mayemon soma koleka la République démocratique du Congo nako zanga kate ko yebisa bino bandeko balandi Steve Zao molonga nya Sophie Makoma tozana awana Congo kasi na biete tokomona na bana ya membre ya planète Saint-Denis président wa biso pe azali awa Shabani na tombeli bino boyei malamo na mboka na bino Congo kasi bandeko balandi bayi opposant bakendaki bandundu pola mitingi mabango kasi lolengela utai kolobala opposant moko po etazali moko ya ba opposant azali na kati ya ba parti politique o ezali koluka kokwesa régime en place ndeto yebaki yango tosalaki na émission bongo Talatina na lobaki na émission na ete bayi opposa bola mukabozali basite bozali mibali signature tilelo ezali bobele na maboko ya mwana mboka Joseph Kabila aboyisi bango lisusu mwana mboka Joseph Kabila alobi bwakosala te pe basali te la bandundu kasi ezali nini bayi opposa babiso ezali nini bayi opposa bozali kobongisa nini bozali kokosa banani population epesi bilo matoi population ezali la nzala population ezangi mai ezangi lotiliki ezangi kolia ezangi kolata ezangi kosepela kasi bino bayi opposant bozali ka kokendaka kobebisa pe misolo oyo soki baza ko financer bino toyebi te to pezali ko utela ba poche babino moko nde botambusaka yango soki bokomi bisika o boboyi plan oyo bozali kosala to pe diplomatie wa bino lolenge moko la bila lekala ekolo baletando eke ezali nini boko saka population congolaise to bino nde bayi opposa bozali kotindika mona mboka Joseph Kabila aumela na bokonzi bwaye pamba te maye mazali kosala matozali kokama hata kola bekolo mususu bomi pesi makasi wa bino ya kokenda kala ba pays ya bapaya ya Afrika mususu kasi video ya Rwanda ezali ya bokotala Rwanda azui minéraux ya biso Rwanda azui minéraux ya biso depuis 2005 toyeba na 2005 Rwanda abane ko bimisa bitumba baye banani bazala ko bongisa banani bazala ko bongisa pola ko pesa Rwanda lelo na 2018 Rwanda atomboli moto waye akomi moto wa yambo bokotala bino moko pe ba mindele bake ko pesa bayi ba Rwanda maboko mabango bande ko bangai kaka le même mindele oyo bilo bozali ko tchela motema le même mindele oyo bazali ko yiba biso ba minéraux pour que le kotombo la Rwanda bangola bato ba francophonie bazali po ete mwasi wana azali moto ya Rwanda ya azali moto ya babale la francophonie na États-Unis d'Amérique bango de basimba mboka ya Rwanda
kasi bino ba congolais banani basimbi bino. Bino ba congolais o bozali kolala kino lelo, bino ba opposant banani basimbi bino. Banani basimbi bino. Bozali komotiela banani mitema. Bato bazali koboya bino. Bozali kaka kokele pona koteka mboka to koteka minere po bozwa bokonzi. To bo bunda ya solo po social ya bana mboke telema. Bo bunda ya solo po tozwa banzela po soki banzela ezali malamu. Fufu ekoyela mboka bato bakolia bakolinga politique te. Ndunda bato bakolona bakolia. Tozala mabele eza fertile olele bilo bato mayele bolobaka. Bato bakoboka mwa matembela bango na mapango ya bango po ete balia baboya kolanda politique. Melongonya na bilo leta boyini po ete bolobaki na bato ete ata ko baboyi ko s'occuper la politique ko s'occuper la bango po boyeba ki ete bokoboma bango na nzala. Boyeba ki ete bokonyokolo bango po ete bazanga ata mai ya komela. Yango wana siko boyeba ki ete bako s'occuper la politique po ete ata ko la buku ya bato bateli mibeko o bateli droit makambo wana ekomami te. Bobotela ka bango po boyebi ete bozali konyokwa population na ba opposant. Ba opposant. Soki bozali penza ba opposant ya solo. Bola ki sa population azali ko souffrir. Bola ki sa population oyo azo kufa. Ke bilo penza bozali ba opposant. Botika kokele kotambolaka po ekosimba te na tata mokonzi ekolo. Akopesa bilo makasi wala te. Botika la bino soki pe bozoki misolo ya bato. O basi ba financer ki bilo nde bolobi bo tambola kaka bongo ata bazo boyela bino mais po bato wala bamona ke bozo tambola bakolo misolo la bazwa misolo bango po ete ko simba te po politiko bolimbo saila biso siko eko simba te. Cela veut dire le 23 décembre to yebi ete mona mboka Joseph Kabila aumela na kiti na bokonzi po mapona mezalité po bokolongola pe ete régime ekokoya pété c'est que ekokoya kaka mokolo Joseph Kabila kondima nanzima langa lokola mona mboka uti kobeya ngala tongo la Grèce Henri Makula alobi ete mandefu ya mona mboka ezali kolakisa ete boumeli ya ye tikino akosimba nzete wa ye kaka la kiti ya bokonzi na pesa longonia na kitobila Makula po eta benga na tongo lobi mwana mboka Corneille Nanga azali ndoki leta moini pe mama Osea mandefu wana ya mwana mboka Kabila lingi kolakisa ete akokoma bompaka kaka na bokonzi la République démocratique du Congo po ete mindele pe bazali sima na ye bande ko bangai ba opposant nazali na bino bozali kosala nini lelo na tongo basoda basopani bwe toyebi te po bayoka ki le 23 to le 24 to le 26 mars ezali babandi ko intimider population mais wana bilo bokela bandundu oyo pe bosai na bilo eloko te baboyeli bilo mais boya to bunda awala Kinshasa bozo tambola polane pour la ba province bakopesa bilo tante boyebi bien que gouvernement en place l'état moini ekotika nango kopesa bilo te bozo sala yango pona nini po boyebi bilo pe bokotika na diplomatie yango ya lokuta ko kosa population congolaise bo endormir ye kaka po ba boma batu nyonso ba kufa bino pe bozo bokonzi wa bino o bozali ko wela bande ko bangai ba video ezali ya bokotala ya solo bande ko pe ba MLC basali video ya bango bokotala po ba sensibiliser bino oui mapona mezali po mona mboka Corneille Nanga zo bongisa yango mona mboka Corneille Nanga China Rambo gangster na novembre oyo azokele pe ko sensibiliser bato kolakisa bato mapona mezali nini na ebite biloko ne zakatina lango nini parce que muta ebi keza droit civique bon na ebite misolo wana ezo bimaka po lakisa biloko to ko bimisa misolo po la ba fertilité parce que les mêmes élections bosaki la 2006 les mêmes élections bosaki la 2011 bato ba ebi déjà qu'il faut ba voter bato bazo voter te po ba ya ko voter mais bazo voter nde po régime en place ekoya Ponza le leki minyoko leki banzela ezalite banda bosala biso 5 chantiers zaka 5 chantiers ti le loto zaka la chantier balingi ba tata mokonzi oya koya pa longola chantier atonga mwa ndambo apesa mwa mopepe ata moke ya malamu mais bino lokola boyebi ke mapona mezali pona bongo ndetala bolingi te mwana mboka Corneille Nanga pona nini olingi etuluku ya bato bakufa pona yo moko et tout le coup ya bato baboyi machine à voter
bande kongo na yebaki te ke mona mboka Jean Goubal kala la yepa boya ki machine à voter parce que baza ba congolais a telemi alobi eloko etuluku ya bato ba boyi yo moko ka kondimi machine à voter ata bino moko mboka nini otozali peuple revendiquer ba droit na yo population congolaise telema balobi yo moko o se prendre en charge kolanda te po na liebisaka bino eloko na lobi bomoni bakolo ya biso ba Belge soki lelo oyo batia Belgique eza capitale ya Europe ezali pamba te po Belge ekoka makambo te na République démocratique du Congo mboka eleki tellement monene ba Belge bango moko ba futa yango omoni ba Belge ba mi associa na ba ekolo basusu yango omoni ba pesa bango baza la capitale ya Europe. Est-ce que Belgique cause la capitale Europe? Ba pesa bango po bango bakaba Congo te bandiko banga. Ba pesa bango capitale Europe po bango bakaba Congo. Yo mona kateli kambo ya ba Congolais esengeli bato ba France batelema bato ba Amerika baya bato ba Asie bato ba boye ba mendele bele ba koteli kambo la biso. Ba kote yango pola nini? Po ete ba kolo ba biso ba kokate ba nyama wana ba kokate. Soki bango moko ti lelo ba yokala kate. Ba walola ba flama bitumbeza la katongo midi moi butu pi bazaka ko bundaka. Bongo bango ba kokali kambo ya Kongo eza monene. Bandeko bokeba. Bokeba projet ya mboka la biso mindele balingi ba diviser yango. Oyo bato ya mayele boloba balkanisation. Bokeba ekosala na mboka la biso. Osea yebisaka bino ya solo po lazala ba source. Ba source langeza ka vérifiable. Ba kosa kate po bango ba kota ka bisiko ngala kota kate. Boko risque Congo leki tellement monene. Loko bazoko ka ko gérer li kamba Congo te. Botale tuluku ya bamboke beleza li ko ya mezo ko gérer li kamba mboko te. Richesse boué. Siko balingi ba kabola biso. Boko yoka ba Congo loko basi batiango Congo central boyoki yango bazuli panda wa bango pe bakomi mboka bakomi pays boyoki kuna Lubumbashi bapesi bango pe lipanda ya bango bakomi pays boyoki ba diviser biso pona ba yeba komo yeba lolenge nini bango moko na mayele la bango basala Congo bokeba ba imboka Congo ezala bino ba opposant ezala bino batu bozala pouvoir boko peser na compte oyo soki balkanisation esalami na République démocratique du Congo eloko Mobutu aboyaka eloko Mobutu apesa atako bino boche Mobutu melio mais apesa pour la koloba tatabo moko abomi 24 multipartisme oyo akuta na kolo ya Congo azongisi biso na impère alobi Congo tatabo moko mais lelo bino boye po bo diviser Congo pe boye ko diviser ya pamba te boye po bo kabola yango bandeko bangai soki mondele il avoue ebite mondele na soka nga kufa asali tubela alobi na tika video oyo po ba yi Afrika bayoka alobi eza cause na biso nde Afrika ezali lolenge ezalelo bandeko bongo bino boche confiance na mondele wana bongo bino bokeso pa mondele oya tubeli envers bino alobi si lelo Afrika ezomona makambo ezomona lelo eza pona biso ba Africain bakokai kozala bien entre bango. Et puis République démocratique du Congo na kita o toza nango toza konvoi misa bamboka mususu bande ko bolanda video Rwanda toyebi bango la bangombe mais toyebi bango la ba minerite mabele ni bazana ngo po bazwa kolta mabele nini bazana ngo Rwanda na 2018 premier pays makambo bomoni lelo nde mwana mboka Frank Diongo Diomi Ndongala plutôt azokufela yango poye pazalaka kuna Diomi Ndongala top apomola kalikambo ya Brazzaville alobi Brazzaville eza la premier pays na or ezu yango wapi na mabele nini ya Brazza nde liwa ya mwana mboka Diomi bandeko bangai Congo yango tokokumba yango lolenge nini na baloki ya boy na leta moyini ya boy e bongo bino bolo bato pesa ba opposa maboko
o bazali basi ya lokuta bazali kolala kaka na mitingi wa bango bazali kaka kokosa congolais na temps oyo tozali na posa po constitution ezali eloko te bandeko banga constitution ezali eloko te botengela so article ya constitution te o nayoki bana MLC balobi soki selon l'article 230 ezali nango foutaise ezosala eloko te baarticle ya constitution bango moko bazo violer yango bongo bilo po bo violer bozo banga bango moko bazo violer article 64 ezosala eloko mwana mboka oseka atona ye libanda so baokanga baloko te ba journaliste 5 journalistes baza enlevé lelo bazo monana te parce que bazo loba tout ce que les gens disent tout babiso nzambe mta batela biso po ti lelo soki tozo bika boy parmi wana 2 baninga nanga tozalaki le bango tosena bango même émission mais ba enlevé bango allez-y comprendre que l'article 64 zo loba te baza ko intimider presse eza première puissance 4e pouvoir dans le monde baza ko intimider presse presse efulaka bango presse on atanga mapona mito koma rechercher lelo yo na ba testo na ba pelle po ba ebiete maman moko ba kozala na posa na besoin au de la presse tu parles bien océan wala bazo fulanga mafuta pona sema ba ko bakiselanga zelo merci mon mboka Jésus de Nios bo pakolanga mafuta na ngongo sema bo bakiselanga zelo to ebiango. Nous nous servons l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au sein de la presse, qui nous a baloba kia koyebana. Au sein de la presse, qui nous a baloba kia na kotombo ama la kotombo ama. Et puis le kola na zana nzambe na kotombo ama. Peu importe dimension. Oyo nzambe baloba ki ponanga na kotika ba trace nango avant na zonga na droite du Père. Je ne serai jamais corrompu parce que mon Dieu azaka corrompu te. Botanga Isaïe 60. Là c'est moi aussi de la presse. Jean-Jacques Soki Mobala Mbinga Mobalo Nanda Konoba pièce sur ce ton d'amour. Luttons pour notre pays. Guy Wanzambi Molonga Nia Sylvie Mwamba. Kabuya l'homme puissant apesi bino mbote. Kabuya azala posala bino. Vraiment wana mbote uti fresh mais pas ya Kabuya l'homme puissant. Alobi peselanga Guy Wanzambi na Hollande na Molonga inaye Sylvie Mwamba. Kabuya le repeso numéro na bango okobenga bango. Vraiment maman Sylvie asola kane bien. Moi c'est moko malamu. Bande ko bangai to souffler na nuana. Total abisona bino Arthur Ndombas, total la Blaise Sewika. Total ba Congolais o bozolela bo bengi nga bolobi to lingi to sala. Na koya. Na zawana pona bino. Soki na kufi ngongalanga ekoki seke nzambe mutabomenga me pona batu na kokufa te. La lazo ebisa bino. Bobanga te océan de la presse à kokufa mukolo nzambe achaki pona ye parce que si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi ce que je fais ce n'est pas ma volonté c'est la volonté de Dieu le créateur de l'univers oyaza nzambe ya batwana nyos donc toko banga bango te plutôt to banga nzambe potango to bangi nzambe nzambe onanda ko pesa biso sagesse n'intelligence oyeleki ya bango pe toko sala face na bango po Congo ezali pe ya nzambe botala nano ba Rwandais Kabuya l'homme puissant na biko za pressé total mondele wala mais tchela biso na ba munya Rwanda ndenge ni lelo na 2018 ba komi premier pays na richesse ya ba Congolais ba Rwandais ba tombo minango bongo batu ya bongo bolo bala bango ba ya ba soutenir RDC ba miyibi ya lolengo bango penza ba soutenir RDC batu ya lolenge wana bo tchela bango motema que bino bozana posa na bango o parmi les 9 pays frontaliers ba Rwandais pe botila bango motema kasi total na bino bongo simande to koyeba ko solola Kabuya l'homme puissant à vous l'antenne. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffinés depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production.
this very important mineral here in Rwanda. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Il utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minerais jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantale de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé 2 ans à étudier le Rwanda et ses minerais et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantale après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bolandi penza bino mokola bokebi video o kabuya cheli bino. Kasi bandeko bangai. Na beti lisusu mbela ete baboeli ba oposa po na mbala mibale la bandundu. Muzitu, Bemba, Félix, Fayulu, Matungulu, Moïse Katumbi, Vitel Kamerhe, bozali wapi. Bino ba yo oposa ya makasi. Ba leader d'opinion ya population. Ba boyeli bino bandundu. Sikoyo boza kosala nini? Diplomatie na bino ezali sikoyo nini? Toza na biso na posa te, ya bolo bela biso ba français. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de français. To bundela mangala parce que nous sommes des Bangala. Nous sommes des Congolais. Notre langue nationale c'est lingala. Au moins ma be yango Bozo Swahili langue internationale, botiango langue nationale. Swahili n'est pas langue nationale, c'est langue internationale. Nde confusion yangola bozo monake, tango ba kote libiso kula na ese balobi Swahili yo banza zande kuna. Non. Ce sont des étrangers. Les Rwandais nous manipulent, les Burundais, les Tchadiens, batona tout ya kote okuna. Baso nyoko la biso. Ba Ougandais, basa batumala mute. Bokoki ko compter sur bango te boko ko luka ba aide na bango te diplomatie na bilo ezali ya mabe. Bokende kuna te la bamboka wana. Faut même ba Congo Brazzaville bangola, ce sont des traîtres. C'est ba pesi bango ba minerai ba vandi. Mona mboka za mokonzi azo bundala ba minerai, bino bozo bundala ni. Bozo bundala ba nini, bozo bundaka na malobo bazo ko sabila stratégie. Mais yazo pesa bango po yaza na toko. Avai na nzungu mutu alambi. Na yo mutu olambi te. Nana leki muninga. Yazo lamba za na makosa. Au moins, tu as bouleversé la mindele. A diviser ba mindele. A diviser ba mindele, s'il vous plaît. Il n'a pas peur de mindele parce que ceux qui vraiment banaye ko banga ba mindele onde bolobi. Abino bozoko sa il a accepté ko tia dauphin. On a tout ça ko distrait bino. Il a accepté quoi? Alexis ba mindele que je ne fais pas. A tia dauphin est-ce que dauphin na mtaza ko agir? Toi c'est lui. Nana pexel bino bokende. Dauphin ko kota mukone. Parce que dauphin nga vandela za yelo côté. Asa yelo côté. Eza yende mtazala mokonzi. Eza yende mtazo konza bakone nanga. Ta kone nanga makaba sabino. China rambo. Côté oui la machine à voter, côté non machine à voter, mais nous sommes divisés. Qui trompe qui? Bino mokasi tout congolais saka simala bino aza simala bilote. Bo sala makamba ki toko po bozwa ba congolais mobimba. Ndenge bilo bo pesa ki bobi 51% au 49 lokuta bo tcha 49 pas bilo 51 bo tchela bango. Parce que bango bazo miser sur ba moyen na bango. Congolais o aza nzala. Tango ba pesa mbonga ki iti bilo mokasi likambo tango batu ba lo bake congolais ba somba ka na $20 bokasi za lokuta. Ba somba conscience parce qu'il n'a pas l'argent. Quand vous êtes en train de traîner na babandundu na banini bango ba osama kam na bango mosusu. Bossa la face à la capitale. Bobunda à la capitale. Botika la province bokozongo sima. Ce qui boko ici à la capitale, c'est tout bozu province. Ata bozu bandundu, ata bozu mbujima, ata bozu katanga, ce qui bozu kishasate. Mais bakangi bilo bokita la kishasate bokitate. Bande ko bangai bolité à ba institution vandia. Bolité à ba ebisi bilo babi bokosala boy. Bozo mona ke ba mbazolo bapamba. Tant que vous avez ignoré ma caméra, vous avez avancé, bande ko bangai. Pour l'année bolingi te tozo bon somi na biso. Ou bien bino pe boyena bilo ko tindika kabila boy perception vérité, vous êtes pas des opposants.
boyeka lokola pimelaki biloko kwanga côté na ye bolobi siko bo menacer pour ça que c'est biloko kwanga bo pesi ba voix toyebi ba technique na tout hein. Où sont les vrais opposants? Opposants solo la Congo, bo bulité pour la Congo. Bilo bokai soki bo telemi bo bandi bitumba awa nde mindele ba yo kanga bilo te. Parce que bo protéger mboka la bino. Bo luke loko eza makasi po ete bo déstabiliser pe pouvoir en place. Ou bo zanango te. Beaucoup c'est le article te bozo faire endormir ba tango pe bilo bo bozo lo baki. Baza ba analphabète. Ba rotangela bilo mokoni article là. Bino bato bozo kotsa bango ke bolinga machine à voter te, bolinga machine à voter te. Kaka bino na pe bo kotsa bango makamususu. Parce que baza ba l'alphabet bazo l'entendre bino po bango moko bazo tanga te bo pesa ka bango mikanda ngote ba yebi na bango baza machine te ndenge moko pe bato musu bazo ke lokotsa bango ke machine eza bien bato na bazo kosa bilo nde ba misu pe ba do changer langage na bango c'est quoi bazo ko s'attendre la nini na population aza analphabète au bino mo boyebi bazo ko s'attendre la c'est la population na meilleur moko ebima ou bien boyebi carte bazo jouer mindelo bazo ke lo lokalelo to landa vidéo ya mondele moko asali confession a tout bele masumbaye alobi soka Afrique ezozika lelo atuni mituna alobi tango bobeta ki Libye est-ce que ba Libye bazongisela ki bilo bande ko langai oyo ezali témoignage ya mundela azopesa abangi na ye makambo alobi te nakufa na likambo te alobi tango ba américain bataka ki bino moko boyoka mais siko batango to soko se confine bango na bandoki na biso ba o bazo so minere na biso batombola la bamboko bango baza na bango ba Rwanda wana bazo copier ba mindele. Tout le monde vidéo ya mondele oyo kabuya l'homme puissant bon tozonga poto okela biso la suka. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre.
parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko nazokenda nga pe na suka video oyo ya MLC ekolandanga la suka po botanga. Bakamna bango balobi. Ba congolais na eka ko yebisa bino ete bozala bazobate. Bo compter pété la bopoza, bo compter pété la majorité pour mutu boka ko bikisa bilo zate bango basiba bonga. Et prévane bana ba ya bopoza, bana ya bato ya majorité bango le so batanga kala poto. Bana na baki ko tanga bakilasi polo bi baya le suba konza bino. Soki batatala bango bakufito, batatala bango bapemi, bango bakoya bakomi su mikonzi ya bango. Sikoyo bino moko bokotika la kokonza mboka la bilote selo bavona bino. Yango na lobi bo bunda egala bino moko. Bo luka moto bino bolingi penza ya solo bino moko. Bo bunda pona mboka la bino. Bo kufa pona ekolo. Soki mindele ba moni ke ba bomi bino ebele, tango musu mindele wana bakoya ko sala, tango ba mona génocide ko sala malakati ya capitale, po bo EDP ke bakabola ba ekolo wa biso te. Po suwe mindele wana na miyibi ba bango, ezala posa ete bakabola. Kasi merci na o mondele oyo zwaki ta ya kotubela. Pona koloba ete mabe wana ezali bilonde bozali kosala. Bande ko mindele. Soki penza nzambe o asalaki likona se kolo ekolo Congo pe kolo e bikolo nyonso azali na bomoi azali nzambe ya kalate atandele boko futaka yango. Atandele boko futaka. Pona nini mayemanso bozali kosala na ekolo wa biso pona nkita wa biso. Bozali koyo capacité ke ekolo o bazali na nkita bayike me bana bango bazangi biteyolo. Bana bango bayebi ata kokela mutuka te. Bana bango bolandaki mwana moko amukia yakia. Bana bango bayebi ata kosala telefone pamba te. Mais matière ezo ute pala bango. Bazali ba analphabète o bofinga ka bango mikolo nyonso. Po ete bino bato bozo sala ete kolo wana etanga te. Po boyebi te soki bato batangi ebele, bato mayele batondi ebele, bako se révolter pour la mboka ya bango. Bolingi batika bango kaka liboko esengaka. Kasi mokolo moko nzambe la bango akoyokela bango mawa. Bino basali ya nzambe. Bino basali ya lokuta. Bino ba o bozo bima mikolo nyonso. Pona koya ko détruire ekolo Congo. Nzambe akufuta bino. Botanga balashide. Eko salamaka un jour. Parce que ezali likambo ya buku ya bomoi. Bande ko bangai na pesi bino kaka mbote. Bato bolobaki ete la le misolo ba majorité ngala ko liaka misolo ba bangote. Naza lokola bino te bato bobengaki. Parce que bino nde boliaka misolo boza faible. Ngaso ko lia misolo mediana senale. Po ete bato bazo benga ngai. Na yebisa mingi ndeko nanga cameraman kabuya l'homme puissant. Na yebisa na lobita eza nango soki pe to moni ke bo sala makamala mute to kolia parce que to kolinga pe to kufala bolema te. Mais to kolia te po to trahir mboka la biso. Mais to kolia pete po to zana posa nango te. To lobito tambola selon Nzambe. Po ete Nzambe ayebi nini azo sala pona bato baye. Mais nde pona ekolo Congo to revendiquer ba droit la biso. To revendiquer ba droit na biso debout congolais. Peuple telema kolanda ba opposant te kolanda bato ba majorité te bango baza ko hériter bino boko hériter ya banane soki botali bato wana nyonso baza ko hériter batata la bango bazalaki ba bana pe baye bakomi ba bongo bino président de la république tata na ya zalaki ba entre guillemets ngate mutu na lobaki yango bolandaki Justine aboyaki mais yé pas kitani c'est quoi bino boko kitana banane bino boko kitana banane bino boko kitela banal bakoyeba bino soki batatala bango baza ba pasteur bala bango pe bako ba pasteur bo bino sikoyo peuple oyo bakosa kana ba église peuple oyo bazo kosa l'opposition peuple oyo bazo kosa la majorité peuple oyo bazo kosa ba pasteur lelo bino sikoyo boko kitana banani tata na wazala pasteur te tata na wazala mukonzi te tata na wakotika la pe kokoma mukonzi te yo moko tyo kokufa komona sengo mboka te yo moko kozala kaka malere bongo yo moko koyeko bunda te un jour oyo babisika ni minéraux zalaka yo moko koyeko bunda te un jour oye babisika nini bambisi na lac Tanganyika bakufaka bazo koma bampaka bazo pêcher bango te boko ko sala ta bateau de pêche te pour population lia malamu ezali mawa kasi yo mona mboka konenanga yo mona mboka konenanga China Rambo gangster roi des rois seigneur des seigneurs to tombelio mokako swa le siko yozu mapapu melinga jifendele okotuna be malumalu
okotuna mwana mboka oyo ayo wana ya pembeni na bombi ye pasteur na ngai tika nzambe apambola ABC nzambe apambola République démocratique du Congo kabuya tshela biso video ya MLC na suki sinanga na pesi mama Chantala yao mbote mingi na espace na ye pe na ABC na ye mbote mingi na papa Ose mbote na Bianca na Rebecca ba mapasa banga mbote na yo femme puissante mama Mboyo mbote na yo bokile lokonde femme pekato na linga bongo kabuya na bosani mutu note giwa nzambi na molonga ni mama Sylvie kabuya zolela yo makasi na ebito che wapi albi vraiment na bosala ote mbote mingi na Rita Mawete l'enfant propre mbote mingi na yo Steve Zao mbote mingi na lobby mbote mingi na lobby kabuya l'homme puissant na sima ya caméra bopesa ye mbote po ete grâce na ye mbote mingi na yo kala te bato bakoyeba yo mbote mingi na yo mbote na Papi J directeur ya recherche stratégique mbote na sango mokonzi para bémission na ngape père spirituel mbote na coordination ya Jimmy Boyembe mbote la bino nyonso bisika bozali ba mama ya ABC ba Pouramento Angolano partout vous êtes na linga kabino ciao MNC à suivre merci.